nazana esengo makasi na koya ya mwana na ngai nakumisa mpe Nzambe paske eza peta te po moto akei 18 ans azongi ngai nazali ye mpe aye tozomona na lelo naza na esengo makasi ya ndenge ya ntango ya botamaki nde esengo naza nango lelo. Songi mukia biso za msobata songi marié adam marié to célibataire. Mwana nga aza marié azoya na mwasi na ye bazoya na mwasi na ye aza marié asali mariage très bien aza yaliaka tovanda te abali semeki na ye azali awa naza ngai moko te naza mpe na bana na ngai baleki na ye mpe bazali awa ebele. Donc toye tokolinga boule to bandeni ya kosaba événement to valoriser sap to valoriser lamba to valoriser basaper bakoma bato yo bapesa bango respect na kati ya mboka parce que baza ba artiste. Donc il faut gouvernement kota makambo yo. Non, tant que petit frère a bien ba systématique, mais célibataire, mais il a 16 ans de mariage. Donc on peut peut-être 18 ans pena donc na kata ba Panama na kata mboka. Il dit comment reconda vraiment libu pesa. Bon, talaka ba il faut perdre ce karato bunda na kin ya banka banini. Donc moi ina tiki makambutu na ye pour les causer la leki parce que d'abord faut voir ba kazala moi la moko très poli, bien élevé. Si à longo ba kin akende ba système ya poto système te batmuzuba okasa poto akenda poto kayu banini abunda et puis atomoli bende la sali fierté à famille yango mona tiki nyonso na ye awa pour ozela leki parce que d'abord mwana malamu mwana ya botosi. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Après 18 ans na kin comment na bandal ba saper ba lo ba ko zo plaisir no salonné. Ouais, plaisir à nous liboso dana ko retrouver mboka. Nzamba bateli touti voyage mulai longtemps malgré ba makamyo so yaki na vie et dans les hauts il y a les quoi les bas nzamba bateli toye sous na mboka toye na ye ko retrouver ba musée kindingu na ye retrouver famille na ye retrouver Léopard de la Sap na ye retrouver famille donc batunyo so bazawa donc na sepene mamaka c'est un plaisir ça me va droit au cœur droit au cœur. Après 18 ans, moni maman, famille, mboka peine otika kango, moni aéroport na biso mfutubonde. Ouais, pour l'aéroport, on a sepel maka na moni évolution par rapport ya mikolo yo ba année les kaka, la moni organisation est commis bien donc todo encourager toujours que gouverneur ya mboka na mukonza mboka ba perd toujours makasi pe structure maramio so eleka bien. Donc tout est bien, donc organisation surtout bien à Kachamboka, mais nous sommes Kitoko. Mayambi on a tenu mon latini, baba on a tenu Raya Kanda, tu es bitezo. Alexis Mamalora makati mbala moko Alexis opola na bango okolo bana bana poto nini o nyoso ba bande kono nini o préparer bango nini bazela nini match kozala to loko moko préparer a connaît pas à demander ouais moi na mai na biso soda Black Star mannequin somoni biso to yeboye to yaka pona loyenge te to yé pona planification ya makambo ebele bakenda poto bazongaka te bapeya mpe bapale te poto eza nango cimetière na biso mbela noire yaka nde na mboka no investir toana posa mpe toyambaka bino boya tobongisa mboka na biso kimia ekota na mboka changement ekota na pe na pays te okoma lokola Jean Muzenga ekozwa yo ta basejour disciplinaire Bogart Black Star mana pota tango mana pecha papa chéri binada ma black te chomona na yebo na zondima c'est que makambo vraiment ezako ngana très jamais ko soutenir mouvement ya ko boycotter musique na poto ngana défendront toujours na ba que idéologie combattée qui bien pour nous éveiller conscience ya bana mboka est très important toyeba ku tchaba valeur humaine na kacha mesa to sama oye ku pesa intérêt na mutu nyonso à se retrouver lipe dans la facile sera là les facile nyonso là facilement
nde oyo nga encourage ba combattant o basala mais côté que ba komaka ko viser ka ba musicien or ba musicien basala boulot na ba défendre culture en mboka donc ba musique eza patrimoine quoi ya mboka eza un ya industrie oyo ezo tambola mieux na kati ya mboka oyo football to ta ndenge ezo bunda na nango mais boya ko boycotter bandeko no bino ba congolais pourquoi congolais to lingana to lia biloko ba congolais to consommer congolais to boycotter bato bazo sala ba piraterie ya ba congolais biso tozo pirater ba muninga no congolais muninga sali moi CD yo pirata muninga no ka congolais Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Merci na bande konos bazwa ndabiso na 3W Congo France bande ko amesana opesa biso confiance. Merci à mon boss société Didi Pumba na peso mbote ko tozali lelo vraiment bandali tombe toza vraiment na kati aéroport awa to kozwa balobi Saper Bogar Jean Muzenga lelo atika bandala après 18 ans lelo siko aye kokutana ba master na ye na ba mama na bango na ba leki na ye famille mobimba o atika et ça leur a plaisir moto akei aye pe amoni famille na ye amoni pe ba camarade ni amoni pe bandeko na ye toza lelo na kutani pe na grand chanteur azara pene ya papa wemba o atika biso molimo ne pe vanda na kimia grand chanteur plaisir na mnezani comme on a vu na bino lelo azongi après 18 ans. Ouais, vraiment merci à trop. Na ndenge vraiment tokutani sous lelo on a kati aéroport ya Njili international. Donc tozara toujours un sentiment à joie pour ça fait 18 ans, Zamuzinga. Hein, artiste et Saper, mannequin. Il y a Paris, il y a Belgique, le monde entier quoi. Azozongi la biso susu. Azozongi la biso susu na mabele donc telara sentiment ni toroza na. Motivation c'est ndeni ko laver au lati pe teni na moni po lati susu polo na ye na moni lati ma polo motivation zaki kaka kama otali kaka ve na ya na ngai to ve mortalité amour ndeko na ngai ne waza yazate que à part musique tout ça pe na famille non à part musique dans la famille donc parmi ba famille na ngai c'est normal telara 18 ans c'est belé hein. Ça fait 18 ans on a raté ce cas où il y a un sentiment et ça c'est que dans la musique écoute la musique dans les côtés les gens ma musique des gens ma à parler le monde a qui chinga azongi na qui chinga nae c'est ça quoi. Merci toujours continuer monsieur zaka ndam to zo ba image na carte pour comprendre to ça na maman ya moto vraiment abota bogar abota mannequin kitoko Jean Muzenga alo batelo mongo pour ba senti pe to ça na maman. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman ano le lazo ya plaisir les amis comme on a moi no bota yo mongo après 18 ans il y a distance pour kabwana pour sur la kana téléphone mais lorsque zo moni live toi na aéroport aux élections so qui après 22h to moni sentiment les ande. Nazana esengo makasi na koya ya mwana na nkai na kumisa penzambe parce que eza petate pour muntu akei 18 ans azongi kai nazali yepe aye tozomona na lelo nazana esengo makasi ya ndenga ya tango ya botamaki nde esengo nazana ngo lelo moi songi mukia biso za nso bata songi marié adam marié to célibataire mwana nga za marié azoya na mwasi na ye aza marié asali mariage très bien aza yali akato vanda te abali semeki na ye azali awa nazankai moko te nazape na bana na ngai baleki na ye pe bazali awe bele. Mwana suka to mwana liboso. Yende mwana liboso yewana. Merci to lobisa mama belete mama déjà a koli to lobisa ndam tozana bandeko na ye ba lek ne pe bazawa ba to epele ba yivima kolanda ye to moni pe ba tindingu ba saper pe ba ye. Les alivement liemo boye azakisiki azamuto abatu. Muto ay ba rovanda na bataliaka na batu po komona mutu 18 abimi me bandeko na ye. Ba master famille ba leki ba landie boyeza black te ba nous se comme on a téléphone na comme kima ba téléphone so comme ba yebele boyese kando kima na téléphone te to zo moko question ça la bien to ça na ya na bango pe to bité soki ya pa Patrick Pazawa 18 ans pa Patrick ngaka moi 18 ans 16 ans de mariage Zara non tant que petit frère abendaki ba systématique
mais célibataire, mais elle a 16 ans de mariage. Donc on peut peut-être 18 ans pendant donc na kata ba Panama, na kata mboka. Yati comment rekonda vraiment li bumu pesa. Bon, talaka ba il faut perso kaka to bunda na kin ya banka ba nini. Donc moi ina tiki makambutu na ye pour les causer la leki parce que d'abord faut voir ba kazala moi la moko très poli, bien élevé, ti alongo ba kin akende ba système ya poto système te batmusuba okasa poto akenda poto kayu banini abunda et puis atomoli bende la sali fierté à famille yango mona tiki nyonso na ye awa polo ozela leki parce que d'abord mwana malamu mwana ya botosi bamisuba koma bakombata kuna bamisuba koma yaza kombata te non bato nyonso bayebi ye ezelongi ya kobombana te ngai mpe nabetela mikili na yoka masolo ya leki aza moto ba droit chemin moto chemin de fer à solo aza moto ba zigzag chemin te. Merci eza to solo la vraiment la bande ko nyonso baza wa mwanda moi c'est mec qui n'est pas allé awa okoloba nini na moto mususu omona ye nanu te lelo sko zo mona okoloba nini non lobani nazaka na sengo podo to monana te. C'est la première fois que je suis na image na téléphone. Au gare les. Il y a un sengoka pour te écouter sur live. Il y a un prince à New York. Il y a un prince à New York. Donc il y a aussi un bezate. Il y a un bandi biso avaya na no yo mo fongol nonzela. Moi 50 moto mela ya ko. En fait, kin pe eza penza mabe te. Moi mike pe et moi na la kin. O eza avant goût avaye mokaya de bozo baye boye. Il faut perdre sa kin pour quitter les grands prêtres pour y danger. Merci Alain de BCBG to continuer na biso to kata boto kota na kati to kozwa bibande ko mususu ndenge zala kaka merci. Arrivé à Jean Mouken acheté le disciplinaire dans la Yoti à Mamoki. Yoti à Mamoki. En l'honneur de Jean Mouzen à Black Star, étant frère, sa père, artiste, Bilamba, la bête à la forme, la bête à la sola, on n'est pas demandé. Voilà le bas de la sape. Artiste s'appelle mannequin Black Star. Oga. Elle a mis sur 3 valises à Bilamba. Il a changé Bilamba. Bilamba, les Kébélés, comment le banini? Latanga. Président qui dit. Bilamba, les Kébélés, comment le banini? Latanga. Délégation présidentielle. Délégation plaisir na neza lelo nikolozela Jean Mouzenga o vraiment asali batembele na poto lelo boyo yam. A connaît pas? A demandé. Ouais, moi na mai na biso soda Black Star mannequin. Somoni biso to yeboye to yara pona loyengete. To yé pona planification ya makambu. Et bela bakenda poto bazonga raté. Ba paya pe ba palete. Poto ezalongo cimetière na biso noir. Yagande na mboka no investir. To na posa pe to yamba rabino. Boya to bongisa mboka na biso
kimia ekota na mboka changement ekota na pe na pays. Est-ce ya koma komata te kuna? Te okoma lokola Jean Muzenga ekozwa yo temps. Ba séjour disciplinaire Bogart Black Star. Mana pota tango. Mana pecha papa chéri binoda ma black te. Chomona na yebo ino zondima. C'est que ma mouvement eza kocho. Eba mwana poto na kotonga mwana poto ni lamba mwana poto azana bakar. Est-ce que yazana makambo mesenga la kinyo esenga? Tout est calculé. 17 ans. 17 ans, 18 ans à Paris, Bruxelles. Planifié. Tu moni bat baye bo eta mi katete. Ba jeti kala na foire na Congo loisir. Awa eta maramuke to yaki pona ko to Black Star. Oh yambela batenini. Oh là. Je suis tout à yoji à ma moto. Ne faites pas ça chez vous. Petit Dikes Bayaka. Petit Kantayala. Petit Kantayala. Na Luki Sabino, na ils à Paris. Bientôt en décembre, à Paris. Petit Cyril Kina. Petit Cyril Kinois. Vous allez sauter par les fenêtres. Si. Parce que la SAP, ça appartient pas à vous. Ça appartient à nous, léopard de la SAP. Oh, Binada Majibe, Moutapesa Kingai. Papa chéri Binadama, blagité. Yawe pona nini okelanga moto na yo mobola. Alors que batu mosusu opesa bango bo. Akata mandef, boga. Atika mandef, boga. Papa chéri, charisme. Papa chéri, charisme. Akata mandef, boga. Atika mandef, boga. Papa Daïda na Soraya blague tche. Gindoki, Oseja Léopard, prêtre na nenga jeté. Abina Melina munoko na makolote. Tika makolo nanga. Na Melina munoko na makolote. Tika makolo nanga Okindoki. Oseja Léopard. T'as la pièce, bien signé Papa Wemba. T'as bien. T'as la pièce yo. Bon outil Japon. Nanga moko. Comme Meragoutouté. Ah bezate. Oh Léopard. Merci. Voilà, c'est là Koukana Samarino. Merci. Merci toza ba saper ba yoko zwa mwana muka vraiment à 18 ans le là qui tina mboka ne mabele na ye kala mingi te bo mona ye e ko zwa bino temps pour la taloro la ye poza logo la ye. Attention, toujours continuer. Allez les BCBG. Nini makamu wafinga yose sekana pote tonga yose Black Star, Jean Muzenga, il n'y a pas mis en place dans des fois, sur n'importe qui. Il n'y a pas de la sapeur remplacée, on a Gilly, faut à lire, faut à sapeur en plus mannequin. Jean Muzenga, Black Star, des fois, j'ai tiré la fois africaine, merci Bemaj, yo Bema, bako matango zela awa toza Bema, kala ba saper awa ndoko zela, mwana pota solo, lelo Bema kiti après 18 ans, lelo ya personne n'a mneta. Lelo ko inda. Black Star yo Bema lelo akiti, akapretre. Yo Bema lelo tutondo zela. Yo wana Bema lelo. Omoni mama zo lela. Okoma lokola Jean Muzenga après tes chants lelo yo aye basuki yo vraiment motango zela vraiment. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Après 18 ans na kin comment na bandal ba saper ba lo ba yo kozwa au plaisir no salonné. Ouais, plaisir ya nanu aliboso dana ko retrouver mboka. Nzamba bateli touti voyage mo mulai
longtemps malgré makambo nyonso yaki na vie eza le haut ya le quoi les bas nzamba bateli toye sous na mboka toye na ye ko retrouver ba musée kindingu na ye retrouver famille na ye retrouver Léopard de la Sape na ye retrouver famille donc batu nyonso bazawa donc na sepene mamaka ça un plaisir ça me va droit au cœur Pas 18 omoni maman famille mboka pe ndo otikaki yango omoni aéroport na biso mfutubonde ouais pour na aéroport na sepene maka na moni évolution par rapport ya mikolo oyo ba année le kaka na moni organisation ekomi bien donc todo encourager toujours que gouverneur ya mboka na mokonza mboka batu ba perd toujours makasi pe structure makambo nyonso eleka bien donc tout eleka bien donc organisation eleka surtout bien na kati ya mboka makambo nyonso ekende kitoko bayambi ona teni yo mo olati nini bayambi ona teni ra ya kanda toyebi te zo alakisi mama eloko makasi mbala moko elakisi kopola na bango okoloba na bana poto nini oyo nyonso bandeko no nini opreparele bango nini bazela nini match ekozala to eloko moko donc toye tokolinga boule toyeba ndeni ya kosala événement to valoriser sap to valoriser lamba to valoriser basaper bakoma bato oyo bapesa bango respect na kati ya mboka parce que baza baartiste donc il faut gouvernement kota makambo oyo ke se retrouvera ma fin du mois penza mois eloko famille kosepelaki mutu oti kota mama na mama bilamba nga na Black Star eza innovation moko plateforme moko eza na makambo ya filme makambo ya production eza makambo ya événement donc naza saper te à la va vite te naza saper instruit donc saper ya mayele donc tozo ya poto talane to fongola industrie elamba to sombara elamba te na poto mais to sombe elamba awa yesama awa made in Congo monde elamba ya solo tissu ya solo finition ya solo design ya solo saper ni oni maratango za poto na kini vraiment o to tali alota makasi saper nini maso tali na kini na minute o alata makasi muziki ndingo aza wana deja na poto nga moko ngayo par yo moko soto longoli yo poto ngam na contrôler poto merci eko joyota makambo alobi ye moko deux fois te Black Star akiti ye wana toloba trote Black Star, afin de sa famille, Black Star. Okoma lokola jamuzenga ekozwa yota okoma lokola jamuzenga mangana biso Maneke sa peur. Yo, ma famille, sa famille va bilamba. De ces bon, il y aura des morts vestimentaires. Bah, coup fait la guerre. Yo, t'es des gars bilamba. Yo,
On n'est pas de Sambou et devoir à domicile. On pas de sa famille au CG, on n'est pas de la SAP. On n'est pas demandé. Encadré, on a mis sa faute. Papa, solo leader n'a pas tout Le Sibi quoi? Disciplinaire à eux. Ok, vous Tu allais sentir. Tu allais voir. Tu allais sauter par les fenêtres. On n'est pas demandé. Le CG de l'équipe nationale de sapeurs mariés. Beza Lelo. Black Star et artiste. Ali Kolo Makasi. Fandi sa famille. Melagi na munoko na makolote. Tika makolo na nga. Ne faites pas ça chez vous. Mon apoto tango ae. 17 ans na kati ya mikili. Aye na ba valise à danger. Alati kolega avion mobimba. Au sapin marié m'a confirmé Black Star. Prêtre na ndenga jeté. Double FCML. Oye na wa Jimmy Weston. Sapin na poto ate sapin ye wakiti mabeli. Tala Léopard de la Saba ndimiye. Oya ko mera ko tcha libaya to lambela ngo. Connaît pas demander Black Star nde makambo. Au CG mto aloba. Okindoki. ¿Qué va a ir? Bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Kiti l'aéroport, c'est que tu communes à commune oyo moko botama na banda a toza bloc et ça lui donne plaisir comme on a au kiti na mabelo non lisusu bandal au ti Paris au kiti lisusu na Paris. Belgique. Non, tu Belgique. Tu Belgique, à ce que tu à Paris, bah benga. Donc moi na Lola, c'est vraiment Lola. Donc Bella toujours et c'est ka facha et c'est ka makambozo diriger mon kili. Et c'est ka Jean Musenga outi.
eza Belgique mte dirige monde oti Belgique mais abiso pe mambe chanza on habite aux emportes au Cara puis bandale comme Paris ko kitina Paris toujours respect toujours personne ne parera alia à Paris restera toujours Paris mais l'eau le traite toujours à l'eau là Bruxelles le traite toujours quoi Bruxelles mais nga plaisir on a dans ngwa makasi c'est ça que accueil yo ça va droit au cœur na moni ba musée kindi na moni ba léopard na moni ba ya staff famille nano maman se déplacer ba leki donc ba belle-sœur Pamela donc na moni ngombi parce que maman boye ba ya mona 22h 23h ça la mara les sous-souté rare comme rare et événement et ça mara ya vacuumation donc on se souviendra histoire de Jesse Komami ils ont quatre histoire donc basape bazaza na bango maintenant nous ça maté ba ya mona 22h tout taper si on a bien 22h 23h tina 0h donc les événements au Saranate donc plaisir na nous ya ko l'amour bandeko bazo porter ponanga yango toto sanga ke ba congolais to na bolinga boy na congolais tango ba congolais boza na bolinga boy le belé bato ba vandi na poto ba komi ko koma na bango ba kombata yo pe mto vandi kuna est-ce que bangisa ki ote oya boy bato so bibi so pe ba tondoro zong sa revanche un bino boza kuna na poto mso bandi on ba obeta boy boko boya bango ba beta ngana tra jamais ko soutenir mouvement ya ko boycotter musique na poto ngana défendront toujours na ba que idéologie combattée ça qui bien pour éveiller conscience ya bana mboka est très important toyeba ku tchaba valeur humaine na kacha mesa to ça maram oye ku pesa intérêt na mutu nyonso à se retrouver lipe dans la facile estra ola les facile nyonso lata facilement ndo on a encouragé ba combattre au basala mais côté que ba komaka ko viser ka ba mission or ba mission ba ça boulot na ba défendre culture en mboka donc ba musique eza patrimoine quoi en mboka eza un ya industrie oyo zo tambola mieux na kati ya mboka oyo football to tanenge zo bunda na nango mais boya ko boycotter bandeko no bino ba congolais pourquoi congolais to lingana to lia biloko ba congolais to consommer congolais to boycotter bato bazo sala ba piraterie ya ba congolais biso tozo pirater ba muninga no congolais muninga sali moi CD yo pirata muninga no ka congolais mais au moni moi ninja moi Ghana au soutenir rebelle au sekebele congolais bongo so muninga na ye moi ko vimba prêtre rebelle mais à mon étranger ko sekebele à mon ko libanais dans à mon chinois ko tosa to lingande biso mingi parce que to pombo ko ke liboso poto avancer Congo et sengana na bolingo ande osala ke Congo kende liboso bolingo to mona oyo nde yango ça pe comment tambola bato mo kanisa ça suso yebwe na ça baloba tango la kisi montre bat parole ba famille pe ko lela mais l'autre ebi ke comment tambola msu lupango car aspect zali munyo sotonga munyo ba mon aspect zali car lupango etika batna kasi yango na zolo bati ngai Jean Muzenga na yaka na teka na no rêve wana faut comme réalité za na nini mutu nyonso faut ba na ko sa musala vie po so melamba il faut lia na mutoki non il faut ça musala non yango na zolo la ke mboka nanu ba structure kota non ba misala ezala non ba ba lata mais akolata yeba osala économie non aso mandaku non aboko la ba na ye aux responsables et lamba eza à tout oyo et refondation ba porte pour na respect mais eza primordialité eza les devant ya via mutute les devant via mutu bien principauté ya détermination ya mudana nous il faut dans la bonne santé il faut la responsable il faut ça là il faut osunga famille ndenge za la kaka mais na nyonso wana mutu yemo akoyi kozanga komise pesa te mutu akolata nenga lingi so ya monike alinga ni kwa elamba c'est pas permis à tout le monde aussi hein eza mamu ya bolingo il faut lingango donc eza loka soki mutu alingi kaka kolia andolia neka ebele Tout biso mingi te to tiko vemo za no à l'aise ou ti poto yo mo yebi musique ndenge ezalaka mission nini
oyo tiki na poto za succès na poto no polémique mo oyo so tellement na poto yem tana mais na minute oyo to se valer faste moto azo défendre drapeau ya Congo ngai moninga babuna ngeza babulu ya komema image ya Congo na niveau donc moto azo défendre Congo pourquoi ko wanga nango eza fali eza faire Pétion héritier pe azo sala makamna héritier pe azo ya c'est encourager azo bunda c'est encourager au sakanate moi be ba robino moi eloko na azo bimisa azo binisa mikolo bazala ka top tile ba mikolo ba tsaka ba mikolo faut pas comparer eza génération na génération d'autant génération wenge yaki écouter ba papa wemba ba teke papa wemba sila ka papa wemba mda beta kaka akuta kofi donc mon ndenge ezana mais kofi abeta kaka abimiselo mona ba nani ezo beta non donc mais oya comparer na ba fali non tout ça ande ba part de ba différence wana yoka banka tilelo mais bit pe na boîte mo yoki bien sûr lora skolo bana ke lora mutu lora jibem piana sila parce que bob ça CD angolo bio asili non musique eza na façon mbele kwa musique eza na scène eza kwa musique live na musique digital kwa musique kwa digital eza CD même so abimisi pe CD lo ba na ba ni ba fabrication ba beta ba concert wapi asa succès mais abeta concert wapi ngo bana mona yo kota be polémique eza réalité non mais eza lo kwa souve sans disque mais abeta ba concert ba plein est-ce que succès on compare on est musique vaste donc boya ba ko sa ba part de choses comment ko comparer bato donc bango ba sa l'époque na bango ba sa makamu na bango elo anenga na au moins ngombi ba soli oyo donc ba wera ba salango ba jiwe ba salango donc ngape na natana na go sabi makamu nanga donc koya comparer nga te o na nani ne bona na yo non donc ezaka que temps na temps mutu sala makamu na yo il faut perso ton nzela il faut pas suivre le chemin qui a été déjà construit fais ton propre chemin pour contrôler les chemins que tu es en train de faire. Merci. To comme na biso na suka tozaki na régime so to changer na biso régime boyambi président na biso kuna nde. Oh ben Fachi a toujours les bienvenus aza nano mwana diaspora. Mwana diaspora o yayebi pasi ya ba congolais. Pa yebi pasi ya ba diaspora libanda ya nini kwa ya mboka. Donc aza biso to yamba bien. Parce qu'il y a une boule d'innovation, boule à construire, boule à faire avancer Mboka. Malgré que malgré bâton sur les rues aux ala, mais il y a déjà une boule à faire avancer Mboka. Il y a un monde de soutenir pour Mboka parce que surtout si on a eu des totos en Mboka. On a eu musique, mais pour nous très loin photo dans l'ensemble. Cette station a bateau occupé na poto mois 3 mois 4 ba oya yo ba Congo France d'après nous boss Didi Pumba ndenge zala kaka to sola na biso ndenge zala kaka moi ndenge zala mo boss Didi Pumba partenaire biso fait na biso Miss Impress leur gaz na gaz ndenge zala ouais ba mbote na Didi Pumba yemo na kacha Lyon na France ngayo Jean Muzenga Engombi donc rien à dire. Donc, rien à dire. Vous êtes dit, on va dire un fou. Beauté fils Bilamba. On n'est pas demandé. Black Star Bandi sa famille. On commence le Black Star. Et qu'on soit yota. Quand tu vas dire répète aux années, Azaki musicien, il y a Viena Bisso, Azati Lelo, plaisir nous comme on a dégonné salon. Ouais, les disciplinaires, donc on va écouter ça. T'es poteau na minute sur Baebi, maramudel. Tu vas morning à présence nanga da Baebi qui va rendre Rolangai, Azao Angai, donc mingi on va écouter ça. Donc Talara et moi le 0 R 8 ans au moins président qui nous Talara donc featuring hein va R donc faut à la chérie Carrie faut à la pena pour kangisa pena dire faut à la donc
na pesi na merci na auto eleki to ke bien to zongi bien quoi donc c'est ça quoi. C'est qui nous papa chéri. Ouais, papa chéri charisme ra ndenge to lobaka. Akata mandef boga. Atika mandef boga. Rien à dire, rien à commenter. Binomo bomoni Black Star dans ma belé, les mannequins, Jean Mouzenga, les disciplinaires de la SAP. Si. HD. Si. Ayepena mère. Si. Moi c'est Kitoko. Où est le mal? Où est les valises? Tala bota maman. Allah ta chapeau. Bota maman bengala bangungi balo banini? J'ai pas. J'ai pris. C'est pas ma place. Tala Babi, merci. Yangolo, Injo Yangolo, Keto Yangolo. Où est le mal? Où est les valises? J'attends déjà. Merci. Congo France. Isona bango, bango na biso, isona bango ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com.